Nation embotama ya mwana na Nzambe papa Dialunga na Kiangali Salomo lingomba etata molimo santu na mokili mobimba ba célébraki mokolo yango avec joie et honneur. Ndakisa na Europe précisément na paroisse ya Lausanne kuna na Suisse et pa iwapi mobangi ya culte d'action de grâce et salemaki na bokambami ya révérend pasteur José Madiata oyo asangisaki bandimi nyonso ya Lausanne pona kokumisa mokolo yango. Kasi particularité ezalaki ete opération Yanda et salemaki wapi epai bozali komona ba papa na ba mama bazali koleka na biloko oyo ba vivre pe non vivre pona kolesa ba malade kuna na hôpital ya Yanda na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Nyonso wana pona kotombola to pe pona kokanisa maloba ya tata Diangenda Kutima Joseph premier chef spirituel. Et suka kiwana te koliena komela ezalaki au rendez-vous symbole d'amour. Bokanisi esili ten pona ko couronner nyonso lokola momesano na kati ya lingomba ya tata molimo santu défilé de réjouissances et salemaki na bandimi ya Lausanne à Paka danser kuna epai tozali komona papa Sunda Afonso, papa Roger, maman Denise, maman Landrine et longo na officier du jour évangéliste Masamba oyo bazalaki koleka moko sima ya moninga na esengo nyonso pona kotombela mwana na Nzambe Noele. Sunda.